Nzambe abomo ipe ya solo apambola bino banso na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristu oyo Nzambe avandisa na loboko na ya mobali azali kointercede mpo na biso. Nazali kotondo Nzambe botondi mpo na libakuli ye apesi ngai lelo mpo nakoka kosolola na bino na mayematali lilobali ya ye. Ezali ngai ndeko na bino Tito Nganda. Boye bolamu na émission Que dit la parole de Dieu. Lilobali ya Nzambe elobi nini. Lelo tokokende na kati ya makomi po tokoka koyanola na motuna moyi. Po na nini peuple ya Nzambe ezali détruit? Pourquoi le peuple de Dieu est détruit? Osée chapitre 4 verset 6 epesi biso eyano na motuna moyi. Yambo tokoka kotala makomi na kokundulela bino na kosenga na balingi balanda mateya na lingala bakokende na YouTube po ba s'abonner. Ezali gratuit. To balingi mateya na lopoto na na français bakokende na YouTube po ba s'abonner na Que dit la parole de Dieu. Donc soko lingi ba enseignement na lingala ok, na YouTube, oluki, ubeti, lingala na mokili mobimba. Lingala na mokili mobimba. Pona lopoto, ubeti, que dit la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu. Bozwa Biblia na bino tokende na Osée, chapitre 4, tokutanga verset 6. Kuna lilobali ya Nzambe elobi boy. Nzambe azoloba bi peuple na ye ezali détruit pona bozangi boyebi. Lokola yo o rejeté connaissance, ngape na ko rejeté yo. Ngai na ko dépouiller yo na sacerdoce na ngai. Po ete yo bosani mobeko mwa ngai Nzambe na yo, ngape na ko bosana bana ba yo. Na kati ya verso tuuti kotanga mo connaissance to boyebi ye mbala mibale. Nzambe a utilisé mbala mibale. Donc esengeli attirer attention na biso. Soki Nzambe a utilisé to alobi likambo mbala mibale ezali établi elingi oloba ekosalama. Nzambe na entremise na kanala mosali moye to prophète Osée alobi que peuple na ye ezali détruit. Eloko nini est détruit, ezo détruit réellement peuple ya Nzambe. Eloko nini ezali ko détruire réellement peuple ya Nzambe. Et yano ezali simple tuuti kotanga na Osée 4 6 bozangi boyebi le manque de connaissance. Connaissance nini Nzambe azoloba wa eza connaissance ya bato to ya elimu. Il n'est pas question ya manque to bozangi ya connaissance ya bomoto, par exemple connaissance na domaine mathématique, connaissance ya science to ya philosophie. Bato batondi na connaissance wana mokili. Lokola boyebi na mboko na mokili tozali pardon, bato bazoko consacrer ba heure, ba mois, basanza ba mbula pona kozwa boyebi na mathématique, na science, na domaine ya philosophie, na loi, na ba différents domaines ya bomoi. Kasi ba connaissance nyonso wana otoza nango lelo. Un jour, ekolimwa. Kasi, lilobali ya Nzambe, ekotika landele seko na seko. Raison nini principale, oyo peuple Nzambe azali détruit lelo. Soki lelo peuple Nzambe ezali détruit, raison yango ezaka kamoko. Ezali bozangi boyebi lilobali ya Nzambe. Bozangi boyebi bonene ya lilobali ya Nzambe. Oyo tozobenga Biblia. Oyo ezali mokano pe maloba manzambe. Bozangi boyebi lilobali ya Nzambe yango nde ezoko causer destruction ya peuple ya Nzambe. Boyebi lilobali ya Nzambe to avoir la connaissance exacte de la parole de Dieu droitement divisée yango nde ezali besoin munene
ya moto. C'est le plus grand besoin de l'homme. Na Osée 4:6, Nzambe azo s'adresser na banani? Nzambe azoloba na peuple na ye. Nzambe alobi polele mon peuple na ngai. Nzambe azolobela bato o baza libanda na libota ya yete. Non. Nzambe azo s'adresser na bao baza na kati ya ndako bana baye na kao baza na famille na ye. Eza bao bazo ko boya yete. Liloba Nzambe apesa liloba na yete pona baoyo ba yina ye bato ba rejeter ye bato ba boya kondima ke azali. Maloba Nzambe epesa makite pona bato bana. Liloba Nzambe epesama to Nzambe apesa ngo pona yo pe pona ngai o biso ba o tozondima ke Nzambe mokeli ya likolo na se azali ye nde mobikisi na biso na ngolu na ye atindi mwana wa Yesu Kristu po toza lobiko. Biso tozo kondima ke message ya Nzambe ezali pona biso bae tozondima ye. Tango peuple ya Nzambe azotanga liloba ya Nzambe isusu te pe azosalela yango te, na tango wana peuple ya Nzambe akomi kondima makambo masusu. Tango azondima makambo masusu yango nde ezoko causer pe plus destruction na ye. Parce que bozangi boyebi ya bosolo yango nde ezo causer destruction ya peuple ya Nzambe. Bon, nani azo causer destruction wana? Nani aza na base ya destruction ya peuple ya Nzambe? Qui détruit? Yesu Kristu mwana Nzambe asila deja koyanola na motu na mona. Tokene na évangile ya Jean chapitre 10. Liloba Nzambe elobini na verset 10. Jean 10 verset 10. Moyibi. Na kofunga mwa parenthèse na kati ya liloba ya Nzambe Zabulu azana bakombo ebele. Lucifer, Satan, serpent ancien. Komone mosusu eza moyibi. Moyibi ayaka kaka pona kosala nini? Pana koyiba, pana koboma, pe pana kobanza to kobebisa. Ngai, Yesu Christ azoloba, ngai na ye po ete ba brebi bazala na bomoi. Pe bazala nango ya mingi, ya ebele. Banani baza ba brebi na verset oyo? Ba brebi awa ezali bato. Na yebi ndenge nini ke ezali bato? Biblia nde ezoloba na nga ndenge wana. Nga nazo koyebisa bino opinion na ngai te. Naza koyebisa bino te o nga nazo kokanisa ezali liloba ya Nzambe. Donc soki tokei na liloba ya Nzambe tokoyeba exactement ba brebi Jean 10:10 eza banani. Po ete liloba ya Nzambe eza ko s'interpréter yango moko esika ekomami na kati ya verset. Soki ekomami wana te, soki ezali wana te, ndimboleza wana te, okozwango na kati ya contexte. Otangi contexte Nzambe akopesa ndimbola kuna. Soko o comprendre kuna te, Nzambe a expliquer kuna te, Nzambe akoloba yango okozwango na kati ya elo tozobenga dans son usage antérieur. Elingi oloba esi esalama deja Nzambe ase aloba ekomami esalami oke kuna ozwe yano. Banani bazali ba brebi na Jean 10:10. Na kopesa bino référence po ete boko akotanga bino me. Soki boke na Ézéchiel chapitre 34-31, Nzambe alobi kuna abike bato baza ba brebi na ye, ba brebi ya pâturage na ye, bazali bato. Ye Nzambe azali Nzambe na bango. Donc Ézéchiel 34-31. Donc Jésus Christ alobi na Jean 10:10 que moyibi, Zabulu, Satana, o azali monguna na yo pe ya ngai, azali na ba objectif misato. Zabulu en tant que moyibi, tango ayaka bobele pona kosala biloko misato. Asalaka pas moins, pas plus que ça. Be biloko misato d'ayaka. Ayaka koyiba, ayaka koboma, pe ko détruire. Au détruire awa, eza toujours na kati ya koboma.
Soki na mosala soda, babi que troupe ami et détruire troupe ennemi. Détruire wana no ba ke batiki wana bomoy. Bien sûr, bozo kango détruire awa comme si ezalo komoko ko panza. Ezalo kwa ko réduire bonene na liloba nzambe. Eza toujours na cadre ya kufa. Tokoki ko résumer ba objectif misato ya monguna na un seul mot, dévorer. Na tina wana liloba nzambe ezoko exhorter biso na 1 Pierre chapitre 5 verset 8 que tous ala vigilant pona nini po ete monguna na biso ennemi na biso zabulu azali kongoloma lokola kosi azokoluka o ya kopanza ko dévorer. Ezali na 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Eloko nini peuple ya nzambe esengeli asala po ete a éviter destruction oyo ya zabulu. Eloko nini peuple ya nzambe esengeli asala po ete a éviter destruction ya adversaire. Eyano na motuna moye ekozwama na boluka koyeba mokano ya nzambe pona bato banso. Mokano ya nzambe oyo asolo pona bato banso ezali nini? Liloba ya nzambe ezoloba nini? Soki toke na 1 Timothée chapitre 2 verset 3 à 4, liloba nzambe lobi ete yango ezali malamu, cela est bon et agréable devant Dieu notre sauveur. Oyo alingi ete bato banso babika pe ba parvenir na connaissance ya bosolo ya vérité. Volonté ya nzambe yango wana. Donc na verset 4 il y a 1 Timothée 2, nzambe alingi biloko mibale, deux choses importantes pour na bato banso. Eloko aliboso, nzambe oyo asolo alingi ke nzambe azali sauveur na biso, alingi ke bato banso babika. Mais na kanso yebi nzinga no bato banso bazana kubika te, hein? Mais nzambe alingi ke bato banso babika. Eloko ya mibale, la deuxième chose importante, o nzambe alingi pour na bato banso, nzambe azali sauveur. Mobekisi na biso alingi ke bato banso ba parvenir à la connaissance de la vérité. Bayeba, bakoma na boyebi ya bosolo. Parvenir, c'est un processus. Il faut qu'on ait action continue. Pour comment na boyebi ya bosolo. Na buku ya Osée, chapitre 4, verset 6, tout le monde qui était peuple en Zambie, ils allaient détruire pour na bozangi koyeba bosolo. Et na tunaki mutuna peuple en Zambie azozanga boyebi anini. Na uti koloba. Peuple en Zambie ezali détruit parce que azali na bozangi ya boyebi bosolo liloba ya nzambe o ezali vérité. Kasi destruction wana ya peuple en Zambie ko kozala éviter. Na bosala kanini. Tuuti kotanga ngo na 1 Timothée 2 4 esengeli moto bato bazwa lobiko pe ba parvenir na connaissance ya vérité ya bosolo. Donc moto esengela azala sauvé pe moto esengela acquérir azwa bo connaissance exacte ya liloba ya nzambe o ezali vérité. O wana ezali responsabilité ya moto moko na moko. C'est vraiment votre responsabilité personnelle. Po ngai na kosala ngo pona yote, yo pe okosala ngo pona ngai te. Donc pour éviter destruction à diable et sengeli absolument moto azolobiko pe moto à parvenir na connaissance exacte de la vérité, connaissance exacte ya bosolo. Qu'est-ce que la vérité? Okoyoka bato bazosa ba discussion ngai nazo biso vérité, okuna ngai nazo biso vérité. Vérité ezalo konini? Yesu Kristo na losambo na ye pa tata na ye nzambe azali kosambela yambo bakanga po ete babaka yo kuruse. Yesu Kristo alobaki boye na Jean chapitre 17 verset 17. Alobi na nzambe na losambo na ye, sanctifie-le par ta vérité. Sanctifie bango na bosolo na yo. Liloba ya yo ezali vérité. Ta parole est la vérité.
Yesu Kristo azali kosambela tata na ye Nzambe. Ayebisi nini, alobi nini? Abi sanctifier bango. Bango banani, bayekoli baye. Sanctifier bango na boso na vérité na yo. Lilobali ya yo Nzambe ezali vérité. Yesu Kristo yeme, Yesu Kristo yemoko azali pe vérité za bosolo. Et l'obami dans Jean, évangile à Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus Christ a lobi, ezaki yano apesaki na Thomas, ngai nazali nzela, nazali chemin, la vérité et la vie. Moto moko ta koya e pa tata que faut ka le pa na ngai. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus Christ azali nzela, c'est moko. Oyezo memana bomoi na moyen ya vérité. Je répète, Jésus-Christ est le chemin, l'unique chemin qui mène à la vie au moyen de la vérité. Et là, qu'on y ça n'a pas parvenir à la connaissance de la vérité. 2 Timothée 2,15, les OPC et Seigneur s'est forcé pour se présenter Nzambe comme un ouvrier, un homme éprouvé. Un homme éprouvé, un ouvrier, un travailleur. Oazana, azo rougir, qui n'a point à rougir, mais oyo, azako dispenser droitement l'ilobaya bosolo. Et Seigneur s'est forcé pour se présenter liboso à Nzambe, pas liboso à bateau. Liboso à Nzambe comme un homme éprouvé, un ouvrier, un travailleur qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. Donc, soit que lingo parvenir à connaître la vérité, et Seigneur Salanine, et Seigneur Kotanga, Peko yekola lilobali Nzambe, mokolo na mokolo. La lecture et l'étude de la parole de Dieu d'une manière quotidienne. Yangonde kolingisa yo parvenir à la connaissance de la vérité. Tout commence par la lecture chaque jour de la parole, de cette parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 4 verset 13 de l'obit que jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Et le Kolape Boyebi na Acte chapitre 17 verset 11, ils ont recommandé biso que tu examiner makomi les écritures chaque jour pour na koyeba ce qui maibazo koyebi sabiso ezali ya solo. Pour na kosuki sa pona nini peuple Nzambe ezali détruit. Tuuti komona na kati ya liloba Nzambe peuple Nzambe ezali détruit pour na bozangi connaissance ya liloba Nzambe pour na bozangi koyeba liloba Nzambe o ezali vérité o ezali bosolo. Nani azako détruire? Ezali Zabulunde azako détruire. Ezali ennemi na yo yangai ya Nzambe. Ye celui qui dévore, qui détruit. Natina wana liloba Nzambe epesi biso exhortation na 1 Pierre chapitre 5 verset 8 d'être vigilant. Tous à la vigilant. Ponanine. Pour être monguna na biso. Zabulu. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Azongoro malokola kosi. Nabolukaka oyo akopanza. Quelle est la volonté de Dieu pour tous les hommes? Mokanu ya Nzambe. Pona bato banso ezali nini? Nzambe mokeli. Alingi ete bato banso. Bazwa lobiko. Pe ba parvenir à la connaissance de la vérité. Bato basusu basuko kaka pona kobika. Mais bazo parvenir à la connaissance. Mais non, volonté Nzambe que bato banso babika. Kasi ba parvenir à la connaissance de la vérité. Vérité ezanine. Vérité ezali lobali Nzambe. Alors, il faut s'efforcer pour parvenir à la connaissance et à la vérité. Il y a un effort, effort pour que nous se présenter les en Zambie comme un homme éprouvé, ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Et pour que ça yango, Sengeli yonangai to tanga liloba ya Nzambe, peto yekola liloba ya Nzambe, mokolo na mokolo, pour elingisa biso to éviter destruction oya monguna. Nzambe mokeli apambola bino banso na kombo se moko ya mwana waye mobikisi na biso Yesu Kristo.